Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Mesdames, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial Confef 2023. Ezali Kambona Biso, Yabiso Moko, les femmes de la foi, Bisséanos Bozali Bozolanda Biso, Pessimnombote, Bana notre Père, Bana CFC, Bana Codes, Basi Akondima. Na bosante batata ya kondima balobi zanga na ombongo zanga na omituka mezala na kondima kondimeleki nyonso loba mama lor mbongo mbongo eza motuya kasi kondimeleki mbongo mapango eza motuya kasi kondima nangeleki mapango nini lisusu eza motuya oyo kokena kondima. Merci à Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable, le Dieu de mon Père, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Baki Selaye, Moto Simba Koda Kondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Encore une fois, bonjour à vous tous qui nous suivez partout à travers le monde. Je sais que vous êtes très nombreux branchés en ce moment pour suivre cette grande émission, plateau spécial, Confef 2023, Confef 6e édition. Wana na pesiba notre père Mboteba Olandanga ba notre père Obana Kinshasa. Namoni Mabi Matondo, namoni ya Aurélie, namoni Mamé Lali, namoni ya Julia, bana notre père Bisoyeyo. Tout ça en direct na de la foi TV, mesdames, messieurs, Toyeto Lobanini, Confef 2023. Confef ezali grande activité oyo, tope milulo yo, basi ya kondima, basi yo batondisa ma kondima, be basimba kolo sumasi ya Nazareth, ba organisaka chaque année. Mingi za na mois de mars. Mois de mars, ils a 3e mois. Toza bongo na tozo mona chiffre 3 chiffres ya résurrection. Merci na maman Nene Kafuti, oza présidente ya biso na Kinshasa. Merci na ba femme de la foi nyonso oboye Kinshasa. Lelo ezaki jimele Confef na Codef. Codef faisait culte de combat de délivrance des familles. Oyo tozanango awa na centre évangélique de la foi en Christ chaque mercredi to bonde la to bandaka tongo kino 11h30 to kumisaka nkolo to bukaka misala ya satana to bebisaka misala ya satana po to tatola Jésus-Christ Nazareth zamba kondima tata na biso to tatola Yesu Christ Nazareth zamba solo pe ya bomoi esangani na Confef lelo ezali suka nde bomoi na lati kitoko boye biso nyonso lelo tozeka kitoko fier maman nena le kabwe fier. Oratrice à lelo ezaki mama lor mbongo na ye lelo na tango pona tshela bino lokola bozalaki yo ozaki na Confef landa ngo lokola mutota la match siko na ndako yo opozalaki te landa émission o lokola mutu azalaki na kilte ya tongo ya lelo na Codef esangana na Confef basi ya kondima wapi bino bana notre père Bisoyeyo bana notre père nazo no se kalate l'homme de Dieu le porteur du Christ le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi azo kitana Chicago tokozala na Chicago d'ici le 30 le 2 tokozala na pesa no programme bana Suisse bozela biso o ya Allemagne bozela biso kalate tokoyane longona mombu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Merci à tonton Gauthier Kele qui est là à la régie finale, merci à vous, merci beaucoup à papa Prince Mavouba, pasteur Prince Mavouba qui est là derrière la caméra. Merci Anaconda. Et puis les vieux qui assistent, ils ont ça la bien makasi. Babi kondimeleki nyonso. Les lotos zena mama lor mbongo. Neepsi binezaki suka. Tonton Gauthier Kele, est-ce qu'on peut déjà aller du côté de la régie? To banda Confef toto la nana au clip. Mama lor mbongo c'est le momo kitoko. Bobenga bosa bandeko bakota tola nana au clip oyo bongo tokozonga poto banda lisolo ya Confef awa ya Gauthier Kele bandi na clip c'est que alobi minute ezebele bobanga mnote tokotia no ba détail nyonso lokola ka kozela na kilt nzoko zola na na télévision. Suivant cette très belle chanson, une nouvelle chanson ya Mama Lor Mbongo, titre nango eza Action de grâce. Tout ça Action de grâce to tato la gaïs masi anzali damba solo pe abomo. Ensuite on se retrouve tout juste après. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis,
bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, c'est ça Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Ah, dégâts. F... Ezakaka, femme de la foi attire la différence. Moi, si à Kondima, azo benda bokeseni. Kasi tango bendi bokeseni, il faut en alita tolite. Il faut en témoignage. Moi, si à Kotanga makila, tango simbaki elamba nkolo. Tango simbaki Jésus-Christ Nazareth, makile arretaki, abikaki, azwaki témoignage. Akoyebi sabato, akende ko évangéliser azo sabato. Ngayo bozomuna, nazé na perte de sang pendant près de 12 ans. Ngayo bozomuna, nazaki aveugle né, on a Bartimée. Kasi nakutana na mutu moko oyo à travers na monaki mutango kolo sumasi à Nazareth. Témoignage nini yozana yango. Nebi ke lelo bato belé bazui ba témoignage pe ba ko tato la bonne na Nzambe Jésus-Christ Nazareth. Confesse alléluia le 3e jour. Bien aimé yo ozo ya te na zo ke to sanga na centre évangélique de la foi en Christ na CFC avenue Bombo 83 18 na quartier 5 na commune ya Njili. Eza place ya Obunga te so uti kaka Pongabi, Gambela, Bayaka, Victoire, Bongolo, Lemba, Matete, Rompoengaba, partout sur où tu es, le bigan ok Sainte-Thérèse. Ce bâtiment na Sainte-Thérèse, tu aussi recevoir ok Sainte-Thérèse d'Okolo. Bon, qui to juste le bosso église. Yaka nazo bengayo. Nzambe balukaga ye. Nzambe nini osalelaka. Nzambe nini oyo sambelaka. Jésus-Christ Nazareth, Nzamba kondima tata mso mayata Nzamba solo pe ya bomo. Ba notre père, na France toza na Ivry-sur-Seine. 66 rue Maurice Gainsbourg, 94 200 Ivry-sur-Seine. CFC za na France wana. Peut-être ozo luka. Nazo kende France, kasi a ozo zo litatoli okende pe France te, okende Belgique, okende États-Unis. Obiata mukolo moko na okumisa Jésus-Christ Nazareth, Nzamba solo pe abomo etwana 66 rue Maurice Gainsbourg, 94 200 na Ivry-sur-Seine. Bongo na Luanda toza na Ojaenda. So kotika na passerelle ya Mawete wana 4 marua okoti na gauche, côté ya ba magasin ya ba gazoza. Toza wana. Lelo confesse le kisuka na moni ba mama ya France, na moni ba mama ya Belgique, na moni ba mama ya Allemagne, na moni ba mama Mati ya Suisse, na moni ba mama ya Angola, ba mama ya Brazzaville, ba yena ba mama ya Kasangulu. 6e édition oyo yaka différente. La femme qui attire la différence. Tozena mama lombongo ya mbote tokota na ba détail na ko sepela. Tozwa ya ko teke les soko préparer les biso. Côté CFC musique bazaki oyemba ba bandi nzembo mama lor ningani abio na komisa nkolo yepa koti na Jésus micro pa Liza abandi ko yemba Yesu Masia Nazareth ya Nzambe azui micro pa Sœur Liza bandi ko yemba Jésus qui Nazareth est Dieu. Bien aimé yo oyo zo yate ozo raté makamba malonga ezo zala awa yaka chaque jour tozawa na to banaki on lundi. Tu vas se rattraper lelo. Yo po ko se rattraper lobi jeudi ko ya. To kumisa Jésus-Christ Nazareth nzamba undima tata na biso. Le Dieu vivant véritable. Tozo mona bilembo, tozo mona minene ya motuya o azo la biso. Lelo to pambo maki na pastage ya mama Lor Mbongo. To pambo maki na pastage ya mama Lor Mbongo.
Tozana veni Bombo 83 18 ya place ya Bunga te yaka toko tato la bonne na Nzambe Jésus-Christ Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi. Tokenda salas koneti ozali na biso na CFC na ba obazalaki na ba obazalaki te telema de ananda. Telema de ananda to bine la Jésus-Christ Nazareth selongo na CFC musique bo mona mama lo mbongo azui micro bandi ko bina abandi ko kumisa nkolo Yesu Masia Nazareth. Ngana ote mada ana plateau yo pe telema nanda. Ya Gauthier Kele, côté na louange wana, to kumisa ka Nzambe moko. Si ton Dieu est mort, essaye les nôtres. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable. Suivant. Alevina na yona mololo Akanga monoko banguna silisa temela bango Uyene sukaya makambo nyonso Mokujuyo komona ye mopanga Yana mondoki ya balongi nyonso Azabu mengo ya bazangi moto ya makeso Aseke sabato na mawala le sabatoli Mokonjoyo oh anigi samokili Hallelujah Hallelujah Yeah Osmasia Oh hallelujah Hallelujah Yeah Osmasia Yeah hallelujah Hallelujah Yeah Osmasia Amasia Amasia Your name is qualified Your name is Better make you feel more Koti yantu upena Pangana mopanzini Wangane dikaye Better make you feel more Koti yantu upena Pangana mopanzini Wangane dikaye Fimbo na mokongo na yo Setana waboko Susuna makolo yowe Wangane dikaye Aya aya Lukiko Yalala Lelonga Yalala Sana mabie Aya aya Lukiko Yalala Lelonga Yalala Le cri de joie Si je suis fort Kila mokilo yese Oya yo baboya ki Makiko pesa bomwe Nanga moto na pikolo Nanga le kolo somo Goma galo kotambo Makiko pesa bomwe Watenga na bika Oya kila mokilo yese Oya yo baboya ki Makiko pesa bomwe Nanga moto na pikolo Nanga le kolo somo Goma galo kotambo Makiko pesa bomwe Watenga na bika Aya aya Lukiko Yalala Ilonga Yalala Yokolo Aya aya Lukiko Yalala Ilonga Yalala Yokolo Oh Baba Baba Oh Baba wuzima Kuwa mapendo Anina sikucho yangu Kusala yeye Oh Baba yeye Baba wa mapendo Nalaliza benanga yeye Papa nanga yeye Oh Papa nanga yeye Baba wa mapendo Kwenda tolo Baby Nakomo nanga Ayabi yo femme de la foi Kwenda tolo Yes Nakomo nanga Yasolo wa yabiga Declarango Ayabio Yes Yasolo ayabio Hata malade ayabio
Makamwasali yosoyo. Makamwasali na eklesia nanga. Makamwasali na libota nanga. Yes. Golgotha. Golgotha, Yesu, abundolingana na ndogere. Golgotha, golgotha, tama satana, tama satana. Obengi na ndongi yango, na yembeli yo Messi. Oh Messi. Oh kolo, kolo, Yesu. Mopanga na ngai yo makasi na ngai Yesu elonga na nga oyo oyo nde Nzambe na nga yoso na ngai Yawe olongisi nga kolo yo olongisi ngai na mitambo satana mitambo satana obengi nga molongi yango ngana yembeli yo Messie oh Messie que Dieu te bénisse ça bénisse kolo kolo Yesu kolo kolo Yesu kolo pesi ngai elonga Yesu Yesu tombola ye bien kolo kolo Yesu est-ce que vous pouvez la maman à monsieur dirigez-moi bon kolo kolo Yesu apambwama amata atombwama samba salela bango asalela ye pambola ye bien siko pambola voisin kolo kolo Yesu 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 loba obundelinganga na lalie abundela kayoyo yebite Pambo l'orchestre, au bout de l'inganga dans l'allié. C'était chaud, c'était chaud. Je vous dis, c'était encore chaud, c'était formidable. Yo aux acteurs qui ont raté, mais profiter à travers l'émission. Et je sais là qui te commis, to commis inkolo. Maman Lormon azobina, bana CFC bazobina, bana Codef bazobina, bisobe bana notre père. Toko bineke qui toko makasi. Pona le kumu ankolo sumasi à Nazareth. Nyon soto sadaka awa. Eza pona le kumu ya Jésus-Christ Nazareth. Merci à l'évangéliste international et porteur du Christ. L'homme de la foi, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Merci à Maman Rita Mayata, merci Maman Odette de la foi, merci Nabana CFC. Obina Gawapi, biso Obina na CFC. Tozaki Obina, wana ba Gauthier, tozo Obina, kele Gauthier kele mona mami tozo Obina, tozo kumista Jésus-Christ Nazareth. Yakate, to bengio yaka. Chaque jour à partir à 8h, tozawana, tobanaki lundi, tokena souk sango dimanche. Yaka lobi ezali 4e journée, chiffre 4 et à chiffre présent c'est Nzambe. Lelo toza en résurrection. Ba santé na biso esekwi, ba voyage esekwi, ma bale esekwi, ma bota esekwi. Nyonso ekufaki na ba vie na biso lelo esekwi. Lobi présence Nzambe chiffre 4. Yaka bien aimé ngam na obenga yo za kan luko za kan kokolo za kan church za kan Babylone wapi bisiko zali yaka kan seta le ba papa rabia benga bilobi a présence à Nzambe tokozali longo na nkolo Yesu Masia Nazareth pe toko pesa ye mikumba na biso ya ko pesa biso kimia ndenge makome lobi dadi venez à moi vous tous qui êtes chargés je vous donnerai du repos to pesa Yesu Christ mikumba na biso pesa biso kimia. Problème ni ne tungi sakayo. Peut-être un problème à santé.
Peut-être un problème, il y a finance. Peut-être un problème à Moussala. Peut-être un problème à voyage. Fiançailles, to libala. Jésus-Christ Nazareth, Nzamba Kondima, Allemagne et l'autre côté. Jésus-Christ en Nazareth, Nzamba solo pe abomoy, Allemagne et l'autre côté. Nabengi yaka lobby. Yo o rataki lundi, o raté mardi, o raté le mercredi yaka lobby. Yo pe o yaki lundi, mardi, mercredi yaka lisusu lobby to zale belé to bondela Jésus-Christ en Nazareth, Nzamba tata na biso mayata pe yako sala. Ma comme lobby na biso, to pese confiance, to pese et to talise pour ça mtema na biso yako sala biso yango. Yango ni eko benga. Yaka, tozana avenue Bombo 83-18. Maman wa benga tunga pa rabi, bongo biso to kenda koteka. Tala ba mame belé ba kenda koteka misuku ba sala en fonction publique. Ba bagité, lelo to kenda nteto lukana elo nyanzambe. Yako lukanzambe pona bana yo. Yako lukanzambe pona musala mbali na yo. Yako lukanzambe pona finance na yo. Obanda pe koteka depuis 1987. Wana ngana na 25 ans. Ti lelo zo luka koteka kaka. Okoteka kosila te. Yako luka Yesu Masia Nazareth, Nzamba kondima tata msoma yata. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable. Maman moko isinga papa rabi chaque jour nazoya. So na keteka kaka tana okoma ba 13h na fona tandi bilo nanga. Bato be ko somba. Tamsu na leki kutu bato ba kitongo. Je rappelle que les femmes de la foi sont ici. Bah notre père Bazan Kisasa. Ba oya Luanda ba koma ja merci na papa Pedro Luyeye, pasteur Pedro Luyeye na CFC Luanda. Kuna to ana Oja Yenda. Oja Yenda kitika kana passerella Mawete okoti wana kaka 4e rua na gauche au mona côté ba magasin gazoza CFC Luanda eza wana. Bana CFC Luanda bayaki confef. Bona France tozana 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Bana France. Kalate papa tozoyana papa na Chicago na États-Unis, tokotambula trois nations et puis to kiti France, toke Suisse, toke Allemagne. Bana notre père biso yo no pesa mna ba programme na ba détail nyonso, ba ville nyonso papa kozala no pesa mna ba programme bo mo mesano bo landa yango. Metolo belasco confef. Conversion des femmes de la foi en Christ. Tozena mama lor ya gotie ne peut-être olanda côté nini. Tolanda prédication toto balanda côté mama lor ayemba ki nzembo yo action de grâce ayemba ki yango en plein culte abi nzembo sika alingaka ngo mingi azokumisela ngo nkolo action de grâce loyembo mo kitoko mama lor mbongo tika Yesu Masia Nazareth apambola yo. Une très belle chanson oyo wapi ayemba ki lelo yemdaze oratrice ya lelo to landa matea. Tout dit va, toza wana pona bino to tel samno ndenge événement le kaki pour que lobby toza la sou wana lobby na tongo toza na CFC na ba 13h30 na za susu ana biso bana CFC bana Codef ba notre père ya côté n'était côté ni otie la biso côté loembo si possible to pas moment ici na pastage ya honorable Christelle Mvwanga. Nous saluons l'honorable Christelle Mvwanga était avec nous. Nous étions bénis par sa présence. Merci à vous, merci à maman Christelle Mvwanga. Maman Laura Zaina Bissowana, Topambwa Makasi Tobondeli. Yagote, qu'est-ce qu'on va suivre? La prière ou bien la chanson? On suit la prédication. Tolanda extrait ya prédication, maman Laura Mongateyaki, Bontozon Atokoba, Bisolo na Bisso. Polo, Betela Maboko bien. Uzali Polo. Manana Bachetereka. Amen. Tofandi na kombo na Yesu. La présence de Dieu est notre garantie. Amen, amen. La présence de Dieu est notre garantie. Femme de foi. Alléluia. Moi si à Kondima. C'est bien d'être une femme. Mais c'est mieux d'être une femme de foi. Alléluia. Eza malamu kozala mwasi. Mais eleki malamu kozala mwasi ya kondima. Pambate. Kaka eloko ebakisami wana.
yango des valeurs ajoutées na yo. C'est bien d'être un homme, mais c'est mieux d'être un homme de foi. Alléluia. Na pesi nzambe merci yo ya salinga ngolu ya kozala kati na bino tongo na lelo kombo na yeku mama. Na pesi merci, un merci reconnaissant na mosali na nzambe, l'ange de la maison, le pasteur de la foi Mayata Tolongola Jean-Paul. Alléluia. Tu préféreras kobenga de la foi parce que eza kombo kitoko yo nzambe apesa ye. Amen, amen. Na pesi merci na présidente ya ba maman Nene Kafuti. Na pesi merci na ba présidente nyonso ya ba maman ya CFC ba uti na mokili mobimba. Que Dieu vous bénisse nos mamans. Na pesi merci na département ya ba maman nyonso ya CFC ya mokili mobimba, particulièrement ya awana central. Na pesi merci pe na ba papa parce que bazakati na biso bakolobela mama te soki papa azate, n'est-ce pas? Bazalaka bango penza bazotindika biso bazosunga biso pour que tokoka kosala musala nzambe comme il se doit. Merci pe na équipe oyo et accompagner ngai bandeko na ngai ya ministère la mano Didio. Que Dieu vous bénisse abondamment. CFC zalaka ndako pona nga nazalaka très reconnaissante pour la marque ya confiance oyo bozako pesa biso bozako témoigner biso mikolo na mikolo tikankolo apambola bino. Alléluia. Merci de tout cœur. Bandeko na libanda kuna, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu soit loué. Ponangai ko telema liboso ya libota na nzambe ezalaka kaka honneur te, mais ezalaka une très grande responsabilité parce que ce n'est pas donné à tout le monde. La chair est chère, ceux qui chèrent et pesamelio, ça veut dire que élection est utilola, mais mosali na nzambe asali yo confiance. Yango na senga kana nzambe apesanga makasi. Tango tozo yemba wa nazo senga e makasi. Nazo loba na nzambe sali sangai po na pesa kaka oyo yo lingi peuple na yo a bénéficier na yango. Naza beaucoup plus moyembi. Mais soki na ndimaka mbela ya nzambe po na tina na exhortation ou prédication, c'est parce que je me dis alobaki kende kaka fongola monoko e bongo nga na kotondi sango na maloba. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bomi tungisa te pona ngai na mesana boye. Bomi tungisa mingite. Je suis un témoignage à cause de la foi. Mais thème na biso ya munene zali, la femme de la foi attire la différence. Alléluia. La femme de la foi attire la différence. Tongona lelo, j'ai une bonne nouvelle pour Namutumo Kwazawa. La bonne nouvelle est que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne vivras pas comme un malheureux. Tu ne vivras pas comme un misérable, mais tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Le bas, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Betela Yesu mulolo a bien. Osana raison. Tu ne mourras pas. C'est la bonne nouvelle, bien-aimé. Parce que foi est beau magaté. Foi est bikisaka. Yango makomi elobi, le juste vivra pas. C'est-à-dire quoi? Ce qui kaka kondime Yesu esika. Ata soki liwe ekomaki pembeni. Kondima na yo ekosala nini? Ekobikisa yo. Yango okokufa te. Ata soko zolota bandoto basi batiaki yo na cercueil. Tongo na lelo ba cercueil esali nini? Epansani. Po yo kokufa te. Yo bineli nzambe awa. Yo yeko yoka mungongo ya nzambe. Tongo na lelo. Tu ne mourras pas. Yebisa voisin, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La foi ne tue pas.
La foi ne tue. La foi fait vivre. Amen, amen. La foi ne tue. La foi ne tue pas. Mais la foi nous fait vivre. Oko vivre, oko kufate. Na domaine wana oyo zomona lokola makambo ezotambola te, tu ne mourras pas. Commerce na yo zomona lokola ezokita e okufate. Ah bana oyo zomona lokola ba komite tu te e ko continuer ndengwana te. Ba ozonge la raison. E mokile ko tato la que oza mwasi ya kondima. Mobali na yo zomona lokola senet ba uti ko salao a ozongela nzambe pe batu nyonso tina belle famille bakoyeba ke yo oza mutu akondima mwasi akondima même mwasi azotosa yo te wana à cause de ta foi mwasi wana akokufa te akokufa lolenge wana te situation wana eko continuer te akobonga. Alléluia. Tozana mukanda ya Jacques, chapitre 2, versets 17 à 18. Tozo honoré maloba na nzambe, merci. Jacques, chapitre 2, versets 17 à 18. Jacques, chapitre 2, le verset 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il en est ainsi de la foi. Elle n'a pas le zèvre. Si elle n'a pas le zèvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, je le zèvre. Montre-moi ta foi sans le zèvre, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Les œuvres. S'il vous plaît, au deuxième passage, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6. Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 6. Amen. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrait à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a approuvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parlait encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. J'aime cette église à cause de la foi. Amen. Et je me souviens, à chaque fois que Naya Kawa, c'est la foi. Bien aimé, hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Tokoko Bandarolobe la foi. Lelo, lobi kuna, toko mankaka jamais makamba koloba, parce que la foi c'est toute une vie. Ce qu'il faut vivre 100 ans na mokili, 100 ans, calculer nombre de jours. Alléluia bien-aimé. Makamba koloba autour de la foi et aux angakate, parce que kondima et ça lokola âme na vie à mutu. Ce qui ame ezate, mutu moya vivre ezate. Alléluia. Amen, amen. Kondima, eza lokola motema na vie ya mutu. Ce qui motema ezo betate, moya mutu a vivre ezate. Oyebisa pasteur de la foi te. Mais pourquoi oyebisa rabiso kaka sur la foi, la foi? Bien aimé, parce que tu en as besoin. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de la foi
tous les jours de notre vie. Toyoki malobana nzambe ndenge ma soeur auti kotangela biso. Bien-aimé, parce que la foi permet l'enlèvement, favorise l'enlèvement. Et ça, dans un domaine quelconque. Bien-aimé, sans la foi, sans la foi, sans la foi, or que il ne fait exception de personne. Alléluia. Sauf que ta foi, c'est ta vie. Ta vie, c'est ta foi. Ce que tu condimate, tu mais ce que tu condimate, tu bika. Batomi balé na hôpital moko. Moko na mbongo ebele, mais mususu na kondime ebele. Oya mbongo ebele. Bien-aimé, azangaka kisite, mais akufaka. Mais oya foi ebele, azalaka na ena mbonga malonga te, mais asalaka nini abikaka. Ta foi, c'est ta vie. Betela Yesu maboko maman. Ta foi, c'est ta vie. Alors, muto botola yo nyonso. Mais tikala na kondima. Yango moni na nzembo tosoloba. Mbongo eza motu ya kasi kondima nanga eleki mbongo. Na oteka ngota. Parce que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'à kontima? Alors, nous parlons de la foi qui attire les témoignages. Parce que moi, je suis un témoignage à cause de la foi. Objectif ya Matéa Oyo, Tongo Nalelo et ça. Je ne suis plus la même personne. Nasa susu muto yo boyeba ki wanate. Nasa li susu moi so ya ko lela te. Nasa li susu cette femme esclave te boyeba ka soki boye bo swanisie bo fingiye bo silisi après abandi ko lela. Na komi moi so na bo silisi ko finga na talibino na bo silisi. OK, allez-y. J'ai un Dieu au ciel. C'est lui qui prend soin de moi comme son propre sanctuaire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ça a ajouté. Et ça a kaka foi. Parce que foi est ça qu'on a ajouté. Foi est ça foi. Même la vie à moi n'a mouké et ça la misala. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Venir à l'église c'est bien bon. Mais bien aimé, il y a la foi avec les œuvres, il y a aussi la foi sans les œuvres. Alléluia. Mais leur foi est sans œuvre parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Moi, je suis là, vous avez suivi la prédication de Maman Laure, moi, extrait Kaka. Vous suivrez en intégralité cette prédication sur De La Foi TV. Mesdames, Messieurs, nous étions donc là, on a rendu grâce à Dieu, on a prié avec elle. Mais ce qui était important, encore important, tout était important. Mais ce qui était encore important, et nous étions tous joyeux parce qu'il y a eu des gens qui ont reçu Jésus-Christ Nazareth, leur Seigneur et Sauveur. Faites na lola. Esengo na mitema feti na lola nebi ana kisasa to soki feti mama ajore tuanga osala kuna ngulu koto mama Mikela okalinga makemba mama Evelyn Tumbu azokalinga frite kuna azosala bife frais tiko na lola nanya sala bloko la nyoso feti na lola tozene esengo parce que bato babongoli mitema bapesi bomoi na bango et pas Jésus-Christ Nazareth zamba solo pe ya bomoi. C'est ça même la mission primordiale de l'église. Aller et faites de toutes les nations mes disciples. Bokenda bo comme ça bandeko nyonso mikili nyonso ba disciples encore Yesu Masia Nazareth zamba gondima tata na ngamayata ezaki esengo feti na lola. Yo oyo oyambana Yesu te bomoi na yo zozela nini? Peut-être que Jésus a l'éloté. Peut-être que depuis Kala, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bientôt, on dit le lois bien sûr.
okozwa raison mais yeba so azongi lelo te kufa ezali yeba ke kufa ezali lelo soki okufi okokenda wapi yango na bengi oyaka topesa bomoi na biso pa Yesu topesa bomoi na biso pa Nzambe solo pe ya bomoi topesa bomoi na biso pa Jésus-Christ de Nazareth Nzambe akondima tata na biso mayata mama lombongo pandaka zeye koteya abimi libanda bandi kosala appel abengi bato yo olingo pesa vie na opa Nzambe yo olingo koma no mwana Nzambe olingo pesa oyamba Yesu Christ na Nazareth na vie na yo yaka Nzambe amalamu yako chokozonga mke kote mama Laura obenga bato avant papa ya wana mama Laura sali appel bato ba pesa bomoi na bompa Yesu Christ na Nazareth ateyi biso kondima abi kondima ezali ya mutu ya na vie ya mutu kondima eza toute la vie okozala na kondima mais soki eza misala te tina te kondima ezangi misala eza na tina te abi talisanga kondima na yo oyo ezanga misala nga na otaliso kondima na nga oyo eza na misala Yama Komé Lobi, voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Oya kondimela Yesu Christ wa Nazareth Nzambe solo pe abumo etala misala oyo kolanda ye. Tolanda ndenge nini bato yambaki Yesu Christ wa Nazareth ndenge nini ba femme de la foi basasi fête na lola elongo na mama lombongo elongo na papa de la foi elongo na biso ba oyo basali tosali fête na lola tolanda bon tozonga tokoba liso na biso fête na lola lelo. Parce que tout commence par là. Ta cadeau monene na koko tikela. Ta ko pesa yo mbongo bien aimé mbongo esilaka. Nazanga ka nyonso. Mais bato ba pesa nga Yesu, nazalaka très reconnaissante envers bango. Pambate, ba pesa nga oyo libote pesa nga te. Yaka bien aimé. Yaka ndeko nanga pusana. Nalobaki c'est ton mouvement qui te fera avancer. Yaka bien aimé. Yaka kotala âge na yote. Yaka to sunga yo yamba Yesu. C'est par là que tout doit commencer. Mon histoire a commencé le jour où j'ai reçu Christ dans ma vie. Tout a changé. Oh papa pesate, maman pesate. Bayaya ba pesate, bandeko ba pesate. Nzamba pesanga yango. Quel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Un ami fidèle. Un ami qui n'abandonne jamais. Yaka bien-aimé, yaka. Venez bien-aimé, venez. Venez, tozo kende, tozo continuer. Venez bien-aimé. Venez. Papa de la foi va nous aider. Nzambo ya bongola lisolo ya de la foi mayata. To sanganya parce que mutu moko andimaka ndenge yo zondima lelo. Koyamba Yesu, wow. Ce Dieu est magnifique. Mais zanga nyonso ko zanga yetu te. Akoma fite na. Koso moninga na otambola na zo denda. Tata te, mama te, compte banque. Yesu kaka. Yesu kaka. Venez, venez bien-aimé. Venez bien-aimé. Venez. Venez, le Seigneur est bon. Yakande kona. Toi qui n'as jamais reçu Christ dans ta vie, à comme un Seigneur peut sauver en ayo. Et ça la bande de Kobozana Kati. Tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Na el oyo. Yakande konanga. Yakana sukayo. Tout commence par là. Si tu veux vivre, oyo nzambe abongisa loko la plan. Il faut bandawana. Recevoir Jésus. À comme un Seigneur peut sauver en ayo. Yakande konanga. Ozo sala choix ya malamu lelo mukolo wana nzoto nanga echangea kate nazomi mona kaka lor mbongo oyo babengi na kende nzoka nde na kati nanga il y a eu des choses oyo echangeaki makila ya bamanyanga elongwaki mukolo wana malédiction ya mabanyanga elongwaka nde jour wana. Alléluia. Mokolo na yambaka Yesu na vie. Akotaka, akomaka mokonzi, pe mobiki sinanga. Makila ya banyanga, esila kinguya, mokolo wana. Alléluia. Makila ya 10 secteurs, esila kanguya, mokolo wana. Malédiction ya 10 secteurs, esila kanguya, mokolo wana. Oyo bango nyonso ba monate, nga nazo vivre ango. Nazo monango. Nzamba mawa, nzamba motema malamu, yaka ndeko nanga, yaka. Nzamba motema malamu, nzamba motema mawa. Na yebi suka lisolo yo, eza couronne. Alingia couronne vina yo. Bawe bazana kati baza. Oyambana nu Yesu te, teleme sike zwami yo. Tolingi to sunga yo. Soko zali telema, to salisa yo.
Mi pesanga makasi. Telemesi kezwa mi yo bien-aimé. Charabaraga et Rabasanta. Tozo benga papa de la foi. Il va nous aider. Le bana nzambe. Bana déjà ko bonde la avant mosel na nzamba ya. Bana déjà ko senga nzambe pardon. Le bana nzambe salisangaye. Tozo benga papa de la foi. Banda ko sambela yo moko loba Seigneur. Engagement oyo nazozwa lelo. Ezate mutazo tindi kangai. Mais nazozwa engagement oyo nga moko. Oh Yesu. Tala bana na yo, tala batu na yo. Baye bele kokutana na yo lelo. Na se amoi papa. Tala bango na lisino ya mawa. Lo sambo bazo sala lelo. Yetu yoka. Tala misusu pinzoli ezotanga na miso papa. Baye ko se recommander na grâce na yo. Kotika bango pamba tenzam. Rabashete rega. Marabara sinterega ya bashanda. Rabasiterega ya babosa. Eramana mababosa. Nzambo ya tombolanga. Olokotanga na âge à 16 ans. Kotalaka âge nangate. Olobaki nanga lor na kosimbo na loboko. Okomona ke na zanzambe. Tango nyoso bana okutana mikakatano. Je te rappelais ta parole. Et aujourd'hui, je suis devenu un témoignage. Nazo déclaré que bandeko, kaka nenge bazo yambayo lelo, bazo comme témoignage. Témoignage à famille, témoignage à quartier, témoignage à bandeko. Wana bisik ezo diminuer. Bandeko bo tomboli loboko lokola mutazo prêter serment. Zoma lobo yo pasteur azo pesa yo. Et comme ya yo, yamba yesu lelo. C'est une occasion favorable. Mon Christ était au Yaba Yesu Masi à Nazareth Nambe pour Azala Mokonzito au côté les mêmes aux Anakati. Et ça pour n'avoir des Libanaga et Nazobon de l'Openza. Bien aimé, yo poso tika lozo yo kalem suba tu soni nazo yebiso bien aimé poso sale erreur même aux des passages. Tozana bali solo moko na malor biso baboto utina kacha suka ya komina njili nzambe ako Yesu Masi ya Nazareth da ko localiser wa mono sikoza soki pona kelas elobi malor mbongo mbe biso mbe toza wapi une chaîne de la foi en Christ. Tina Lola, Fetina Lola, on a rendu grâce à Dieu, merci, mission accomplie. Les gens ont reçu Jésus-Christ Nazareth, leur Seigneur et Sauveur. Une recommandation, c'est ça la mission même de l'Église. Coup de chapeau, femme de la foi, coup de chapeau à Maman Laure Mbongo, coup de chapeau à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, le pasteur de la foi. Coup de chapeau à tous les bancs à notre Père, coup de chapeau à tous les équipiers à CFC. Moussala kitoko ezo monana. Neko benga yo yaka lobby. Toko zalana soit parti à 8h. Toko kumi sankolo. Na affiche maman Laura Zalaki. Maman Alice Ali Libo Mananjamba Azali. Naba maman Nabise Bele à CFC. Maman Esther Yembe. Ba maman bazawana bazotato la bonne na Nzambe yaka lobby. Oza maman, oza papa yaka mate ezo concerné biso nyonso. Tozo pambwama na confef o toza wapi. Avenue Bombo 8318 na quartier 5 na Njili. Outi Victoire Pongabi Bongolo Matete Outi Rigini topo rompoenga balemba yaka kaka Sainte-Thérèse d'Okolo Sainte-Thérèse d'Okolo bakitsayo na arrêt de la foi ezesika obunga te yaka na principal wana. Atotuni mwa mke wa lakisa yo kalabaza ben wala njiloise et comment arrêt de la foi. Temeza kaka femme de la foi attire la différence. Moi sur la condima azo benda bokeseni. Bokeseni fait kota na famille na yo. Il faut que différence est kota na finance na yo et kota na ba affaire na yo et kota na foyer na yo. Différence dans le milieu professionnel, vous savez, année différence, nous devons vivre cette différence. Makambo l'exa qui a année passée, Makambo nyokola qui a année passée, année oyo nyokola ote, c'est ça ma déclaration. Ni nyokola qui a année leki, année oyo nyokola ote.
oko ça la différence, mais oko vivre la différence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ce culte, juste à la fin, on a parlé avec les femmes de la foi. On a parlé avec le fidèle. On a interviewé quelques femmes de la foi qui étaient là. Tosolina bango, na moi lolenge na biso, nenge to komisa Jésus-Christ Nazareth. Topona yo Yesu, topona na biso yo. Yango to saka lolenge nyoso po kombo Jésus-Christ Nazareth yo kisa masonité. Abi na biso, vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence. Et cette différence, c'est ce que nous voyons. Nous allons vivre cette différence. Avenue Bombo, 83 18, quartier 5, Nanjili. Topé, 66, rue Maurice Gainsbourg, na France, na Paris. Topé, Ojayenda, na Remawete wana, 4e Rua, na Luanda. Steph César wana, toya tokumisa koles nasia Nazareth. Ya Gauthier, ceux qui toki kolanda, quelques interviews to sagi na sukana na ba mama ezali kitoko tozali ko seka ba mama bazolo ba sepeli na activité oyo ba sepeli na 3e journée oyo résurrection makambo esekwi oyo kufa ki esekwi oyo nyokola ki biso boma ki ba vina biso to sito sekwi elongo na kolos masia Nazareth nzamba solo pe abomoy oyo alonga kufa oyo azana bomoy oyo azobatela nga na yo azopambola nga na yo Jésus-Christ de Nazareth. Lobi tokoza susu na avenue Bombo 83 18 na quartier 5 na Njili wana tozo continuer. Confère foué bandaki lundi tozo matakaka. Maman nene Yesu Masia Nazareth azana yo ba femme de la foi nyonso tika Yesu Masia Nazareth akanisa bino. Voilà, ya Gauthier qui la zoka lelebso juste interview mais peut-être banda wana ya Gauthier tokozo ngamkete juste interview. Voilà, on va suivre ces interviews que Tonton Gauthier qui nous propose. On se retrouve donc juste après ces interviews. Suivons. Makambo kitoko boya Yesu Masia Nazareth Zamba kondima tata na biso mayata azo sala ba mama bazo yambana esengweza awa yokese biso yeyo papa esengweza makasi ya koleka na 3e jour oya convention na biso elongona mama lombongo to bénéficier ya makasi elonga mutu ya biso ta femme de la foi to moni na nzela ya 3e jour oyo bato ebele babongoli mitema bapesi bombo ina bango epa nkolo Yesu Masia Nazareth yango toza tellement na joie makasi feti na lola esengo makasi na ebisio kitoko oyo wapi. Voilà, mbote mama. Mbote pa. Mona nyauti wa. Nga Bruxelles. Ni pona pour guilty alelo. Lelo to pamba misomo. Lelo benza bayete barate. Mais boya makama kitoko ezali wa miracle ezo sala man Jésus de Nazareth azapena na rendez-vous benza. Lobio kozala. Papa Rabi, n'a raté jamais. Voilà, merci beaucoup. Eza Estengotala, ba maman bazo yamba koto. Ma Patricia. Papa Rabi, merci. Ça va. Yitele kindengeni. Eleki kitoko na ngolu. Bon, to sepeli 6e édition na biso, il y a Confef eleki bien, je suis femme de la foi. Na sepeli makasi eleki kitoko, maman lombongo pate kitoko na ngolu kaka. Merci Papa Rabi Mavinga. Merci ba maman bazé belé bazo yambana awa na ebiso feti na feti. Maman Esther Yembe boni. Bonjour Papa Rabi Mavinga. Kitele kinde. Vraiment leki malamu mingi na ngolo Yesu Masia Nazareth. Vraiment kitoko makasi. To bandaki déjà bien, to OK bien. To ebike longo na Yesu esi la bien. Kitoko makasi. Kitoko. Lobby 4e jour. Lobby za 4e jour. Lobby présence ensemble ego panzana a ego sopana impossible pour chiffre 4 ça chiffre présence ensemble le long ndenge to mati je crois que lobi to mata lisusu to mata penza makasi confef ya biso moko confef faisait biso moko ba mama kontima sikoyo na yem saka ba mama o nanu bayete ba miyeli la de libela pour ba rater makambo bien makasi. Merci maman namoni honorable
Honorable Aiko visiter biso lelo awa. Aïe, honorable, bonjour. Oui, je parle. Quelles sont vos impressions par rapport au programme d'aujourd'hui? Très bien. Je suis, comme je dis, je suis heureuse d'abord de voir des femmes qui se mettent ensemble pour travailler. C'est l'image qu'il faut donner aux autres et surtout apprendre ça à nos petites filles, que les femmes gagneraient beaucoup en travaillant ensemble. C'est très important. Après, je souhaiterais, je demanderai au département des femmes que ça ne se limite pas seulement pour le mois de mars. Il faut que ça continue. On peut voir comment on peut aborder d'autres thèmes comme l'entrepreneuriat, la lutte contre les violences sexuelles. Il y a beaucoup de choses. Mais au moins chaque trimestre, qu'on fasse au moins quelque chose en ayant trait à la promotion de la femme. Merci beaucoup, honorable. Maman, Olobini. Nazale sengo makasi papa Rabina mukolo mwa lelo ndenge to sangani boyetela nde ba mama to lati toye lelo pona lokumu na Nzambe oyo oyo ya pamboli biso na mukolo mwa lelo na Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth na nzela na mama Laure Mbongo toza ne sengo makasi lipamboli ya boeni pa ye kaka awa en tout cas ba o batikali na bengi boya na to silicité toza na tikali na jeudi vendredi samedi na dimanche boya koyoka boya komona makambo kitoko ezali awa makambo elengi do na koyikuti ko supporter te ikonfe fo ya biso moko Biso moko ba mama. Ça fait du bien comme ça. Voilà, on est toujours là, les mamans sont là. Elles vont parler. Ma maman bazo bouger, ba maman bazo sepela. Tokumi sankole sumasia Nazareth, Zamba solo pe ya bomoy. Oyatika kabisote, Zambo akosagate. Voilà, je vais aller rejoindre le maman Bauti mikili ebele bayaki. Basi akondima. Bazo kangama ba photo. Toyana nukoto. Bonjour. Bonjour papa. Comment est déjà? Papa, depuis samedi. N'a encore raté? Ah non, papa Rabi Mavinga. Si on a raté, on a juste 0, non? Lelo journal, lelo lekinde. Lelo, tu as qui très béni. Avec maman Laure Mbongo. Avec maman Néné. Avec maman Rosie, qui a modéré. Ah non. Avec une open azeli kologuna. Il va modérer. On était très bénis. Alors dans benga, maman Moussoussou, on a nous baillé, on a hésité, boya. La parole de Dieu est dure. Comme la fin d'une chose que ce commencement. Il y a le 4e jour, il y a lobby. Il faut profiter du sous-sous. Il faut pamboli. Alors ma fouta pas la Jean-Paul Mayata et ça n'a biso na mutu. Vraiment, fouta wana. Nous sommes maman nyoso zwango. Na papa pape hein. On peut besoin. En tout cas, tu es très béni. Tu as papa natiki bana. Bango moko. Nazu ya fika. 8000 km papa. Ezali awa. Nayo ko lukanza ma Jean-Paul Mayata. Nzambe wa Jésus-Christ Nazareth. Nzamba solo pe ya bomoy. Ah papa. Jésus-Christ Nazareth aza bien. Aza bien papa. Papa aza bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà, tu as maman Sombote maman. Bonjour. Comment on a eu Maman Vivi na uti Allemagne na Wuppertal. Le programme est yo mon yangote. Souka. Somo. Tonyati ba papa, ba mama ba likolo. Eleki kitoko makasi. Kitoko. Merci. Bande on a fait Allemagne. Daken. Na pesi bande ko Allemagne. Oh, oui bien ngoko. Ah papa Mavinga. Na mona balasi ma papa o memayo. En tout cas na pesi bande ko na biso ba mama Brigitte na Colonne. Danke, merci beaucoup. Nga mama Vivi, en tout cas makambo eleki malamu na yeko présenter bino. Danke, fil danke chaîne. Ma Karine, yo tozali no lobi. Tozala ki ga ko zanga te taka mona notre père. Naza ame naza mona notre père. Souka, obeku to dimanche au l'église na mino kuna toza. Dimanche ngala osambela. Maman notre père mom ta somelenga tenyo. Abi ma Karina mona okana kilta Codef. Na mona kola kilta vala na soyeba na pe position te. Ozo mona CFC to ya pingabi ngaza les bons samaritains na mango na pe sou mona CFC. Yanga sombela kinga tenyo. On a été avec fier makas. Donc il lelo mater donc kitoko makas. Moya ko lobezate donc li pamboli sur li pamboli. Ah voilà. Tozo souka na eso makambo izawa. Mama bibi olobi nini? Parabi.
invité na lobani. Ya olobese belé. Na o nzamba saleli biso banda lundi, mardi, mercredi. Ya surtout mercredi alelo. Ya. Même ça ba nanga. Ba ya Ivry, bo raté. Mais je sais que à la prochaine Torozala. Torozala na bike tozi ya mingi. Et non bosa na tout so bika ba ya Ivry. Ba ya bana notre père ba osilikelanga. Na bi bana notre père nyonso. Et si ka bozali ya bokangela mo akandate Nabi Kembala Simatozalana pour te partager ensemble et c'est un beau bisogna surtout. En tout cas, Yesu Masia, à au rendez-vous. Alors continuez toujours, toujours à salle. Et Toboy les autres, tout un système à les autres, Toboy les autres. Merci ma bibi. Tout aussi ça, na maman néné, wana au moins ba femme de la femme na ba photo, bazan bango à l'aise, wana ya Sarah na si ma caméra a go filmer ba femme de la foi qui toko bangengengi. Ngape kaka pembeni ya ba maman. Ils ont ça bien maman néné, bonne fête. Ah, bonne fête papa Rabi. Les lois apparemment commentaire exact mais ça lui on ndenge nini. Et ya commentaire ko zanga te. Les lots troisième jour et salut makamwa minene. Et là, on a sepeli ba papa ba yena des ordres. Ba papa ba vanda ki na ba ka sango ba mi bendi ba ye te nzamba pambola ba papa. Mais oyo vandi na ndako zo raté po violence to ba papa ba sali et sengela ki yo pozala mais yakalobi. To bengi yo yakalobi mona notre père place oza et soyoté on est ensemble. Nebi ke édition la 7e édition ozana bisolo. Mais oya vandi na ndaku yaka to sangana to tombola Jésus Christ na ozawa ti dimanche to za awa convention so continuer pour eza dibu. Merci beaucoup todo cité na biso ya sara yo tika no anga na kitina sisa ma rosi mo to sola kuto ezate ya liza beta ya kimeze ngeni le kaki. Dieu était au rendez-vous, Jésus-Christ Nazareth était là, le Saint-Esprit il s'est manifesté au milieu de nous, nous avions dit merci. Merci au grand vainqueur de Golgotha, merci au grand roi, merci à Jésus-Christ Nazareth, merci à l'Éternel des armées, merci, merci, merci. Et Tkalkarayom Total Abisso, Yakalobi vendredi, Claudie est dimanche, Yakalobi vendredi. To bondele longo na basi ya kondima to tato la bonene na nzambe pe to kosimba bilaka mama lor mon atei biso bola na matin na intégralité na ba programme na de la foi TV mais na ko sepelo ya po tato la bonene na nzambe le loto tche téléphone ouvert de lobby peut-être to tche téléphone ouvert pour le na ngaki na tiam no ba image botala lokola ka bozalaki na ba o bazaite bana notre père biso yeyo bana CFC bana CODEF et sengwezala yanga boy basenga sinto comme na suka ya émission na biso lelo na pesi merci pa ya gotiekele merci pa papa Prince Mavuba merci mingi et pa ya Levier frère Levier Azana na frère Anaconda ya groupe les élus oyo ya président des affaires Tongo. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mahat, à l'homme de la foi. On a rappelé, fin mars au début avril, pasteur de la foi aux États-Unis. Aux États-Unis. Bongo Tokita, France, Toké, Suisse, na Genève, Toko Kenda Bongo, Allemagne, et puis Tozongi Kisasa. Merci Nabino Sobebo Holanda Biso. Merci Naba notre Père Nyoso. Merci Papa Fisto Bastende, Motema Maman Nathalie Zeko. Merci na Pasteur Kosilandu. Merci Nabino Nyoso Bolinga Karabi Mavinga. Merci Nabino Nyoso. Na France Tokutani dimanche Oyo. Na 8h déjà, Wana na 66 rue Maurice Gainsbourg, 94 200 Ivry-sur-Seine. Kasina Luanda, Tozabona Oja Yenda. Tozala wana pour le coup Kolo Yesu Masia Nazareth to bondela yepe azosala année de différence to vivre bokeseni na ba vie na biso to vivre yango ninyo ze konyokolo ba mvulo eleki mvula oyo konyokolo te poto wana année de différence Yesu Masia Nazareth nzamba kondima tata na mayata apambola binoso bolandi biso lelo tokutani bongo lobby na Confef à partir déjà à 8h to démarrer longo na ba maman. Quant à moi je vous dis merci, je vous retrouve demain. De la foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Au revoir.
De la foi TV, une chaîne, une foi en un Christ. De la foi TV, une chaîne, de la foi en Christ. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est la Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts.